Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Desio, desio, desio ya makambo. Oh, oh, oh. Desio ya bolingo. Yeah, yeah. Desio, desio. Eh, eh. Desio, desio. Balandi na biso ya Congo check check. Bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote. Na pesi mbote na patron na ngai papa Mutombo Sibo. Boso ya sololaka bien, oya lingaka tozala bien bana na ye. En tout cas na balandi na ngai nyonso vraiment bisika nyonso bozali mama José pesi bino mbote. Kimia na Nzambe ezala na mabota na bino. Lelo tokutani bongo na ser na biso oxygène oyo bolelaka oyo bolingaka mingi azawa pona bino lelo azali boso na bino pona kolobela événement munene oyo akosala ye moko akoloba pe bokolanda ye na maloba na ye nazo yamba ye bolanda. Bonjour. Bonjour maman José. Na yebi ke tozali boso ya ba fan na biso ya Congo check check baleleo mingi lelo kolobela bango oyo yaki nango lelo événement munene oyo lingo sala oyo po eza musala na yo oko présenter bango yo moko oko expliquer bango balanda. Na pesi mbote mingi na balandi nyonso ya Congo check check TV chaîne oyo bolingaka mingi oyo tala monde mobimba. Et ça l'ami pe et bongisami na les boss Sibo Mutombo. En tout cas, les lots to kobeta lisolo kaka ya concert événement au tozanango le 30 juin. Oyo ya na date na biso ya indépendance ya mboka na biso RD Congo. Donc nae uniquement liboso ya maman José na micro ya maman José pona lobela likambo ya concert o ya lipanda o nazanango le 30 juin oyo et c'est un samedi. Concert ozanango le 30 juin ya indépendance et concert wana e ko beta mawapi to yebite yo osobeta pe ba concert mususu otozo banda kaka ya le 30 juin. En tout cas na beti ba concert à Moebele. Na beti a on a Kinshasa na beta beaucoup plus na wafila na NTV où ils en a des bonhommes. On a Kinshasa, na beta na Kinkole, na beta na Bakampe, donc comme on sait les ming na ça il est au moins trop. À part des na beta qui na des bonhommes, na beta une fois en échangeur. Et na beti peu sous ba concert rebelle na Boma, na Mwanda, na Matadi. Na beta pe ba concert rebelle donc depuis 2010 na banda ko beta beaucoup plus na restaurant moi ils comme on parlait des gourmandises là qui n'a venu Tombalbaï chez une dame Rosette. Donc on travaillé moi trop kuna équipe complète des toi beta ba concert donc o ezara moko na kati ya musala auto sala déjà. Mais na concert oyo beta kawana na ibite po nano toyoki penza te ozana équipe complète na batu nyonso ndenge musique beta ma ba instrument tout ça ozana biloko nyonso wana na muntu oyo azasima na yo oyo asala kake yo beta ka bisika nyonso wana oto ezaka ya yo moko na bar moko songolo ozo beta bongo oto ezaki équipe penza ke orchestre ya muntu tel azo beta wana oxygène batu bayebi oto ezaya sima ya ndako kwa. Bon, normalement, Oxygène a une équipe complète. Nous avons une équipe complète, nous avons un défenseur, nous avons un chanteur et nous avons un danseur. Toutes les équipes, il y a moi, tu es belé. Nous avons un konde, maman, na bango. Donc, tu betara, un chemin na biso. Tout ça vraiment complet. Donc, ceux qui ont la manifestation, tout ça, interprétation. Et na 4 semaines, le qu'on a bâti cette fois-ci, tout ça, bon, ça s'appelle, on a vu son moko, moi, 6 titres. Tout ça, quand ça va dire, on a vu son top, sa présentation, il y a des chansons où ils ont composé, créé par Ngamoko. Donc, équipe est vraiment complet. Sur bien gata ni na yo ou invité gata na fête na yo, invité na restaurant na yo, invité na place na yo aux ala discuter. Ozape na bana basi oyo bakoki ko bazobina mususu bazoyemba banzembo oza kote ya kobina ose yo moko za na kati ya chambre. Normalement
na bana basi nazaka na danseuse ba danseuse mibale na chant naza na mwasi te nazanga moko mwana mwasi ngamo na yembaka na bana mibale nde toza donc na action tozaka ngai moko na bandeko mibale na chant mwana mwasi azate bana basi bazaka na danse. Mais na ko diriger nani orchestre munene boy oyo zanango difficulté nini oye yaka poto monaka bana mibale bele balingaka mwasi azala likumeli boso na bango po diriger bango oto nini te yo nde chef ote na kati wana yo poni pe ba chef bazali kokonza yo na musala oyo ozosala. Normalement na musala nanga na kati ya groupe na concert na ngai la Bralima la société brassicole oyo ya Bralima il accompagne kanga moi ba concert donc bazana na contrat kuna te mais izarka une sorte ya sponsoring quoi so na concert na sollicitera bango na solarana bango pe so na concert bayaka ko epolenga donc bango kaka à part moi batu moko batu moi bikande zalaka mais en tout cas ngamoko na no chef kuna na chef ten ya équipe nanga mobimba moni muntu mususu abeta kaka air Bralima ye azo sala action na ye ya masanga babengi muntu songolo azo beta bato baye po action wana ezoleka bazo mela bière mais ye moko boye na musique boye okoki komona azo beta te mais na yebi ke oxygène okomi mwa musika ke yo moko penza ndengo zo sala événement wana les 30 yo moko penza osali publicité bato baye bandimi yo ensemble sans action na ye ya masanga na yebi te soki kozala lolengeni. En tout cas, ce sera un mot de sol, la Bralima, ils allaient pour nous l'actionner. Ils allaient juste accompagner Bissot. Ngai sans blague. Dans le barrière, moi, moi, Tom Moulay, Isaki a commis fan de ça. J'ai un don, j'ai une grâce, j'ai un talent. Oh, Nzamba Pesanga, na meke ko tout fait en moi trop. Donc, ce qui n'attend wana na sala kango déjà. Mais ero lisolo za mususu ponga so nazo yemba soko yokinga oleki seko yo karaté mais muto so kana litoyi soki nazo yemba iza pona action ya Bralima te iza po mutapeshe masango felete iza pona entrée gratuite mais izaka kasoki yoki mungongo wana oyoki ndinga zo yemba ekwatiro tuna mituni wana nani oluko kota oyeba nani wana zo yemba pe soko koti omoni oyoki ozwa kito fandi donc izaka pona Bralima te izaba savoir-faire ou yangai moko personnellement avant que Bralima ya ko tianga main forte. Oui, c'est ça. Et naïbi que les 30 wana juin bato vraiment ba kozala na esengo. Naïbi te soko be ko sala événement ne kozala wapi. Événement wana nazo sala nazo betango na bibwa. To mesani mingi na biboto yokaka beaucoup plus papa na biso Lutumba abetaka na Sébastien to yokaka beaucoup plus vient dans papa chéri abetaka petro na bibwa et cette fois-ci ngape na lobaki ngape na kobeta na bibwa na espace Chantal Moindo ils a juste kaka kamina Sébastien donc ils en a bibwa na kati ya communion scellé donc bana scellé bazana ba ya kosepela po bayoka kaka bana OK bayoka papa chéri cette fois-ci bazoka mwana mwasi pe azoya abetela bango musique ayemba donc basepela c'est ça. En tout cas ekozala matata ezaka koyinda po boyebi ye ke ye pona côté wana vraiment muntu akocha tembete mais le kokoso nini oyo kozala nango pona kokoma wana na yebi ke ezalaka il faut zala na muntu oya koki kotombola même Bralima azala mais yo moko quand même o sala peza kokoso nini oyo kozala nango okiko lelela balandi oyo balinga kayo bayoka kayo que eloko nini penza oyo kokiko sala po musique etomba mukolo wana ezala penza esene. Vraiment nazolo ba sikoyo étant qu'une femme moi ba difficultés à moi trop botaka na sala nyonso ngamoko instrument ko futa ba musicien ko laisse bango ko melisa bango je le fais par moi-même dans ma propre effort nangai alors yango na ka toujours ko lancer ba appel ba faire par que na bato yo baza pene mais na bino bato ba musika balenza kongo check na bi ke bozola nda bozoka pe ko yoka mo ebele eza bongo te Michael Jolie hein les grands architectes donc naza na besoin bato ba tchanga quand même forte pour na réussite cette journée wana malgré Bralima azanaye ako sunga. Donc Bralima za médecine sur ma caméra l'accent on affiche en wana to tela na no mona
Donc malgré Bralima Simba concert wana mandambu mais naza na besoin payer à maboko na bino naza na besoin ba soutien matériellement financièrement boya bo Simba artiste na bino oyo azo bima sikoyo donc ceux qui bino botiki nga peut-être que pour nous travailler na je fais tout moi-même. En tout cas, dengue zala kaka, besoin d'un numéro nanga et zappé wana affiché. Donc 089 tout le bango kaka 72 43 814. Donc 00243 89 72 43 814. Bobenga, bo soutenir nga parce que le 30 est à sous musikate. Il a ça les locaux moko boye. Ba invité ba ozale belé puis ba roleka jour ngwana pour ba beta. Pour nazo beta biloko akata ils le 30 juin to beta biloko akaba papa na biso lwambo ba si ba kufa to beta ba papa na biso wemba tara mwana mwasi beta loko ya ozali nano na motema. Donc tout ça blono sona pa wemba o ya satiki biso tout ça bloko ya ba king kesel quoi ba désio ya makambo oh désio ya bolingo yeah désio donc tu sais que ça va pongo love na babakake ezanga vula yebeti na motema nanga bako yebisanga ibalobia bolingo ezali na sukateo natika ye na lembi yoka donc ba pongo love ba rosé ko ba beti masikini to yima pe ba national baza vivant boyoka ba grand prêtre mère to yima pe nini et en plus de ça ils ont la surprise monsieur ezali banzembo ya biso moko otoza on a kati studio boyoka moi quelques chants boyoka pe bota la peine ezali libo apprécier pourtant album ko bima boza la surprise donc c'est ça. En tout cas balandi na biso ya Congo check ne masolo check nde makambo mukolo wana na ebike ngape mama José na ko kimakuna na bomona penza makambo ngo epesinga mwa elingi ndambo yoka mungongo mwana wana mungongo moko penza na yebike bisika bozali en tout cas to sekanana kama mungongo ya kitoko bana basi vato sungana to tombola musala ya mwana oyo tokoki kotika boite na yebike bibo eza musikate na kozala wana pona na bwaki na yebike soki yo pe opesi liboko mwa libanga moko ekozala wana oyoki ndenga bakolela omukolo wana to sungana mutu mususu akoki koyiba me oyo azana musala na ye bawe bazana makasi to tombola kaka ndenge Bible ezolobi ke bawe balembi bawe bazana makasi batelemisa bawe balembi po to tombola musala ekende liboso eza musala na ye nzamba apesi tokoki koboya yango te tozalaka misu mingi totali epai na kosunga mutu ezali sumu te kosunga ezali na yer nyonso alingaka muntu asunga pe muntu oyo alingi atombo mo otelemisi ye muntu ana tombo na bipona kingandi ndasale ninga boy ndelo winga nazali pona kingandi ndasalaki boy en tout cas soki muntu amukila azondim bongo nzambo ya saliki batu bapesa akoki kondima yote. En tout cas bande ko balandi mungongo oyo penza ezopesa ngai esengo nalingi asala mwa iloko moko boye boyoka lisusu ngape lelo nde na yoka kina na yokite na yoka mwa ndambo okoko salela bango mwa iloko moko pe baseka pe lisusu. Merci beaucoup maman José. Bah, le vidéo c'est qui s'appelle comment il s'appelle la maman que j'aimais beaucoup, maman Abeti Masikini nanzembone ya lobelanga ibade nini ngai nasala pote na mona kapasi ya ndenge boye libala mama euta na paradiso nzambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga ye aye kosala mwasi ye na mopanzi ya mobali bade ebanda libala wana tilelo nde tozali sekolanda ye ayoe wana mama na biso Abeti Masikini. Donc en tout cas eza esengo munene
amoni ke mwasi azali te ke mwasi penza nde ye boyoki mbele na ye bandeko numéro na ye apesi eloko nini moi dise ezakaka mbongo moi iloko muke ezakaka mbongo moi maloba pe ya bien ya encouragement bopesi ezakaka ekozala kaka kitoko ayebi ke check ezama solo ayebi ke check ezana bana ebele en tout cas tokomi kokende na suka ye moko akoyebisa bino oyo mususu oyo abombi na yebi te akoloba pe apesa na bafana na biso bambote. Merci beaucoup, Maman José. Vraiment, mot de la fin, Ezara que non. Dernièrement, que tous en studio, nous avons préparé 6 titres. Boroyo Kabandemba Batwa Kala, Boroyo Kayakatikati na Batwa Sika. Na senga ki ba main forte, na baki producteur Azate. Et là, quand on a pu bimayo senga ba maboko na bino bo sunga bo soutenir nga. Numéro na pesa ki 00243 89 72 43 814. Bengangai Tianga Loboko et loko wane bima le 30 juin. Boya Ebele, Bambote Ebele na Michael Jolie, Bambote Ebele na ingénieur TV son à mon papa Claude Moussa depuis France. Bambote Ebele na papa nangai kilo la Rémi, Bambote Ebele mon papa Ewanga William, maman Charlotte, na pesi Bambote Ebele na baliki nanganyo sur ma fille gracieuse. Donc bino balandi nyonso ya Congo Check TV boz la toujours branché. Mbote nayo mon papa Sibu Mutombo, na lela yo fort talara. Na rolobali sonene. Mbote na mon vieux JP, mbote na Darling Love na ebiko zangite. Mbote na Meti na sima ya caméra et na pesi mbote na yo maman José, merci pour na lelo. Vraiment boya ebele 30 juin bokoza au CP là. En tout cas na yebi ke tozi bambote belé ba o nyonso kuna tozi bambote balanya biso nyonso bambote nde to pesaka mais bozana mitema na biso mabolongo na biso ezana se kaka pona bondera pona bino pe bondera pona biso poto kende musika na musala oyo to sungana toza batu. En tout cas, tout songana. Et en tout cas, maman a bossé le komoko. Na habité événement on est cause la gratuit o ya kofuta. Donc entrée ezanango gratuit na boyi bouta musique de part et d'autre boya msuna bayoka pena nunga penda ta concerté on a tient entrée za gratuit yo ya kata ngoyoka yo mo yeba nini kosala. Na yebi ke kozala ya gratuit to kozala wana pona ko soutenir mwana na biso po yepe abima musala ya mabe ezala raté nyonso mungongo nzambe ndapesi tu nzambe nda biso apesaki mais to yeba ndenga ya ko orienter yango po to koma na masolo mususu ya kitoko. En tout cas na pesi bino mbote lisusu ya suka ba oyo balanda ka biso toujours bozala branché na chaîne bino ya Congo Check chaîne oyo elobelaka bino buso bino moko bozo mona to vantaka makambu te ce komoni bimi ya solo ezalinde bongo ce komoni ke za solo te okobenga pe to ko solo la. En tout cas to pesi bino mbote na kombo ya Yesu, amen. Congo Check TV Yasibo Mutombo, Congo Check TV Yasibo Mutombo.